Yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Monsieur Mamadou Sidibé, où est-ce que tu es? T'es venu d'abord récupérer mes conteneurs. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane? Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Export. Na matadi bayo kakombo Louvounou wana baluka moto na bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresse zika moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, Okay. numéro 6. Blessing Business. Blessing Agence de douane yesoro. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout bayebi yango. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oiza agence en douane Blessing Business. Nous allons prendre le dédouanement et import et export. Solution na yebisa qui est les alliés Blessing Business. Maintenant, les solutions est venue. C'est quand on est ici à la Walla Village. À Tikala Walibel. À Yébisa Wandekunangana Bamako. Blessing Business des solutions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez posé à dédouaner Biloko, Yaka, vous avez un point à coder Bino. Rapidité, sincérité, ce qu'on livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez un matin d'une avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro n'a vu ses alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence à douane, bien sûr. L'UBC, l'Université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares. Une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va n'a crème sous. Tout ça est la crée économique et comédie. Et si la kapamba pambate et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comélie. Cré à bana ya mboka. Pona. Très bien. Mbote na bino balandignon so ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya tongo ya lelo ebandi esengo na mitema etondi koyebete boza ebele motema na bino pezalaki likolo bobanda komito na yango sango misa yango ebanda ngonga nini misa ya lelo ebandi le 26 octobre
octobre 2020. Bozol na biso na Bunia à travers la radio Montbleu na Tombelibino Bolandi Bolamu bato bazana Bunia bozol na biso na Isiro bozana Buta na Kisangani to bosani te bato bazana Mbandaka na Beni boche TV moko na Congo Central na Bandundu bozol na biso na Kiri bozali na Lomela na Loja na Kasai na Mbujimai na Chikapa mbote na bino boza na Kigali na Rwanda boza na biso en Afrique du Sud na Londres en Allemagne na Toronto na Montréal na Dublin mais en même temps ici en République démocratique du Congo dans tous les coins de la capitale baza ko na biso même na prison centrale ya Makala na pesi bino mbote bato bazo na biso na présidence de la République merci pour la confiance na fidélité même la présidence nous sommes très suivis merci na ba réaction ezokouya même na Kingakati c'est vraiment un réel plaisir de savoir que ceux qui bossent les bandits même na Kingakati tout le monde est calme pour balanda nini sango akoloba tout au long ya misa ya Tongo. Alors on va démarrer ce matin l'actualité dominée par rapport à cette crise mais effectivement décor il y a crise et commis ezali lokwa ko bomba isusu te crise yango emonani entre FCC na cash bakoyoka na lisusu te banda kala bazaka na matumoli okomeka ngai te soko konage maloba ya kabund koto pe soki bomeki ko simba oya biso moye ko telema ezala bangisa ala mikolo pusani bavandela kibana mais siko libala wana eza suko simba te ba vérité bandi ko bima ebele ekomi ko sala kutu ko lambi biloko nonga pe na kolia te nde bomonaki mokonzi ya mboka abengisi bato kotoyo bande ko musupe baboyi na bango kolia. Alors tokolobela makambo na mais crise e uti wapi parce que crise e uti na nomination oyo bande ko FCC ba qualifier ki lokola violation à constitution. Pepe Ilunkamba le premier ministre a se déplacé Nasima nango mokonzi ya mboka kamati ordonnance oya signaki a nommé l'appareil judiciaire bato ebele ba magistrat bakoti na kati na armée bato bakotaki tango Ilunkamba zongi bato ko FCC ba moni yango ke salami na molongote ezali violation ya constitution crise bandaki nde sikawana kasi elalaki mwa moke tokoti na trouble ya minembwe sima ya minembwe likambo ya prestation ba serment ezaki nanu ya kobatama eyesu kola muka mokonzi ya mboka organisé pona bande ko FCC ba moni yango forcing pamba te déjà nomination ezalaki violation mais toyeli sous na prestation ya serment ekomi susu violation mosusu. Alors soki totali malamu o mokonzi ya mboka alobaki na discours na ye o mokonzi ya mboka alobaki kosala lokola ba consultation na ba leader politique ezali conséquence logique oye wuti na maetali crise wana esengeli to diagnostiquer makambo malamu yango sikoyo tokoye kopesa kisite soki to bomina no cause ya malade te cause ya malamu lokola ezalaki likamba nomination yango lelo tokobana sur na nomination tokoya ko sembola lisu likambo ya prestation de serment tokoya ko kota na maitali coalition FCC cash kolanda na ba consultation mokonzi ya mboka akaniki ya kosala et puis tokoya ko suka na makambo ya minembwe po tobosala minembwe te Rubero akanisa te ke tobosani ye tozaka na kati ya likambo pe tokoloba makambo lelo na tongo. Très bien pona yango bilombe mibale to anosaki yango l'émission est très attendue ce matin batwaza kolanda biso. Nous allons prendre deux grandes personnes Bazali Koloba na kombo ya ba famille politique mibale koto tuzali na Ferdinand Kambere azali secrétaire général adjoint ya PPRD tuzako yemba na tongo ndeko Ferdinand mbote na yo mbote ndeko Israël un habitué boso na politique bien sûr voilà mikole pusani lelo toye na ibi kozaki na occupation mobomi nyonso zalaki nango pona ko répondre par rapport à cette invitation. Merci d'être venu. Merci. Alors de l'autre côté tokozwa Kulutu ye azali moko ya ba politique oyo na bité position le na tongo soki azaka kana ensemble to ensemble je suis te ngana zana kati ya alternance pour la République. Très bien azali plateforme ya sika tend plateforme tokendaki élection nango mais tolongwa pembeni ya ndeko Katumbi tozali autonome biso na ndeko Muyambo. Très bien. Na ko souhaiter bon anniversaire na ele. Ezalelo et puis na doyen na biso sage Paipai. Na ba président Moussous Paipai Sagasiki. Et nous avons 17 députés au Parlement. Très bien. Nous avons un groupe très actif. 17 députés ça quand même moquete bozo pesé. Très bien. Alors Bertrand Iwanga koto na ngambo tozako lobela ma Italie politique. Alors avant cela, je vais d'abord lire quelques informations du jour avant qu'on entame le sujet. Vanda nanda kutika télécommande Moussale Bandi. Landa makamyo sur le cas. Moutazo loba wazana kodi ya TV.
Makambo Jonathan de Amoni on a boutou Kodia Amoni na simbi Kodia donc pour elongwa soko lingo vivre faut zaka pembe na ngapona na Kodia Kodia oba pesa na TV soko ezana ne pas na ngai Kodia. Ituri, 11 miliciens Codeco neutralisés par l'armée à Djougou. Conflit intercommunautaire à Rutshuru, les gouverneurs Carly Nzaou dépêchent une mission pour calmer la situation. Henri Thomas Lokondo, ce dialogue doit être sincère avec des termes de référence clairs. Vous voyez, on parle déjà du dialogue. RDC, les chefs des regroupements politiques du FCC convoqués à Kingakati ce lundi. Adresse du chef de l'État, les réactions de certains membres du FCC ressemblent à des grimaces destinées à effrayer les bébés politiques, l'UDPS Kabunangu. Union sacrée, les chefs de l'État va devoir beaucoup débaucher. Ça, c'est un analyste. Exeta, Willy Bakonga annonce les résultats pour les options sociales et nutrition de Kinshasa. Vodacom Ligue 1, DSMP et Mazembe se neutralisent un but partout à Kinshasa. Vodacom Ligue 1, V-Club concède son deuxième match nul face à Lupopo. Scandale, 3 ans après, la MONUSCO refuse toujours d'indemniser 24 victimes de l'accident du 9 novembre 2017. Incroyable mais vrai, il y a environ 300, on va parler, c'est un dossier, je vais parler de ça. Très bien. Alors, pour Nayango, Bandeko, plateau Tobanda. On va commencer avec Ferdinand Kambere qui va démontrer noir sur blanc cette fameuse violation de constitution boycottée en bloc pour Bandeko et Bazo soutenir des bâches à chef de l'État. En fait, Nicolas Outigo Kende, ba nomination ndenge na rappela ki na introduction et salama ki ebele na kati ya nomination wana bino bandeko ya FCC to bato mususu pe bazo mona malamu te lolenge mote na président de la République pour na bango bamoni ke violation ya constitution et salama ki na lingi zo maluba na kokato te okamata penda ta 7 minutes otalisa na mobimba la nomination de 3 juges et de leur prestation de serment. De l'un de points qui accentue crise au Touzana Molelo. La ligne Naïeba, en quoi est-ce que Félix Tshisekedi, président de la République, aurait violé la Constitution? 7 minutes n'a aucun tout. Je ne peux que relancer si les besoins se présentent. Ok. Merci Ndeko Israël. Yayambona pesa pembote na kulutu. Très bien. Bertrand. Oyaza face nanga auto partager plateau lelo. Ngana kutaki bango na PPRD bakenda. Bon, tala que psychopolitique et fondateur, il a peu perdu. Alors, tala que plateau, magie à plateau et sali que to kutana sous na plateau na yo que to échangé makambo etali mutute me o etali mboka na biso. Très bien. Et que première question Tuni, je crois que tozala kana biso clair. On a dit ba violation na kati ba nomination tolobi chef de l'État azana musala munene ya kokamba mboka ezala likambo ali sekité mais entre ta constitution yo ezali likambo pe uti musika bakolo tunanga pe bayebi poto koma penza que constitution ebimi na bandata kutu na ba époque ya bakasavu bukte oyo bazwaka na no loi fondamentale. Parlement belge a voté les biso loi constitution ya Yambo o babando benga loi fondamentale pour eya o réglementer exercice ya pouvoir na mboka na biso tango tozui indépendance. Et le wana sali 3 ans 4 ans tozwa pe loi constitution mususu a Luluabourg na 64. Oyo tango déjà ba pionnier ou bien père y a indépendance Lumba Koufi mais malheureusement même Kobongisa ndenge komi lelo to luka susu union sacrée to sala boye peut-être mokonzi mboka ndia ko zwa bokonzi o munene koleka mususu parce que batu babo sanaka oyo ba belge ba pesa biso comme première constitution ana ezalaki déjà régime presque copié na oyabang. Un régime parlementaire namboka na biso o epesaka bokonzi munene te ya koleka ndelo te na président de la République mais o etiaka mingi stabilité ya ba institution na justice
à l'époque kutu cour de cassation tikalaka na Belgique awa bayope sabiso kaka parlement na exécutif mais oeza na o système mingi po batu bayeba la stabilité des institutions signifie quoi et tikalaka na Belgique donc so za na cour na cause na niveau ya cassation il fallait kaka mindele kuna na Belgique de basambisa mais au moins ba député na biso ya époque ainsi de suite c'était pour que basala ensemble mais que premier ministre ndazala plus na pouvoir oyo ya gouvernement kokamba gouvernement bon malheureusement ndenge oyebi kokabola batu ezalaka kaka te président Kasavubu bokonzi na yo on dirait premier ministre o matela yo ndenge wana te ti bambutu mbutu wana oyokaki ke bakosi président kalake non longola premier ministre ayobi pe yo nde oza majorité bakolongola ndenge wana te yo pe longola président biloko wana eleka na obeta nde historique po batu bayeba constitution eza nini pona biso constitution eza nini pona bana Congo parce que bamususu comme il est là on dirait constitution eza ya PPRD te eza ya bana Congo eza ya Kabila te tango ezalaki promulgué et tango ezalaki voté na référendum donc ti tokoti siko ba constitution ya 67 ya maréchal wana to bandi wana baza Tshisekedi batika mususu tokabwani et comment kota sikoyo ya ba amendement ya 67 wana ti ba conférence nationale wana tokota déjà ba dictature 33 ans ba dictature alors conférence yé mayele banganga mayele belé batonda na conférence souveraine voyez bien ba 90 mais biloko wana ti bamususu baoko saka maréchal te yonde mukonzi bamususu pe bakosi bamususu kana conférence wana te boyete toyoko tati afdel aye aussi lisa récréation wana kotao wana nde omoni ke sikoyo ndenge le kaka so baye wana ezalaki mzende akoti il fallait suspendre biloko nyonso oyo babando sa ba conférence nationale parce que e battra record plus ou moins 6 ans batu bazaka na conférence ici la kate bazala ka kuna ezaka ba ebonga ngana kozala ministre ngana kozala boye oyo kokota boye 6 ans conférence kata na kate donc wana nde lisolo afdel tango ekoti ba suspendre masolo wana mzee aye na moi constitution ya transition ti compromettre pouvoir kozonga na peuple parce que ya zalaka combattant ya liberté ya peuple congolais malheureusement ayo kufa mwana na Joseph ayo ozwa bokonzi première chose alobi pona Congo tobo manate heureusement ba démarche na ba diplomatie ba ndeko nyoso quand même ba yokeli ke batu ba fanda na Sun City. Hein? Donc ba Jean-Pierre Bembo bazalaki côté Équateur ba mususu bazalaki na ba RCD ba tumsusu na opposition non armée na société civile batu nyoso na Sun City na Afrique du Sud o ba sali accord inclusif accord global et inclusif ya Sun City masolo on supposait que mutunyoso azana katia idée que mboka na biso po e zwa bokonzi na légitimité na katia bokonzi oyo kobima toza la constitution basali transition que ya 2 ans et prolongé une année toke élection à 2006 élection à 2006 et salemi na ndenge esprit ya constitution ezali mais wana siko tokotinde ba 2011 ba sali mwa modification toke ba élection ya 2000 ya constitution voilà pour ya koleka ba élection présidentielle à suffrage universel direct à majorité absolue tolekina majorité simple des la constitution les lois. Très bien, là j'ai compris mais bon, mais sikoyo plus que na nomination. Oui na
Non, j'ai compris l'historique. Je pense que même les téléspectateurs ont une idée par rapport à l'historique. En fait, souci nous avons qui ça bien fondé à Kimia, bien fondé à respect à la Constitution. Voilà. Logique. Voilà. Mais d'abord, si quand Félix Tshisekedi Obino Bogangi Mingi qui a violé la Constitution, la Kisabiso a violé la Constitution na nini. Yoza na mukanda wana. Ndekopé Bertel a zappé na mukanda. Voilà. Yo la Kisa qui la Constitution le bibo ya bukibo. Constitution le bibo. Et là on est aux élangwa. Sikoyo tango tokuti hein toyo koma que mokonzi mboka on comprend que après la cour constitutionnelle on a bandawana que président ya cour constitutionnelle président Luamba ayo démissionné tozonge là-bas masolo démissionné zalaki nde nini parce que bimaki qui a démissionné te tokota masolo anate mais ayo démissionné yé Luamba azalaki na kota ya président de la République. Ayo démissionné biso tozela ke ba remplacer parce que mtoaza président eza sous kabilate eza sikoyo Félix Antoine Tshisekedi donc azalaki na droit ya ko remplacer parce que azalaki kota na ye. Parce que na mibeko baloba article 158 ezalaki violé. C'est l'article 158 ya constitution na biso. Oyelobi Sotangi alinéa 4. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre du groupe. Ce tirage au sort et cause à la nette démission, il y a Luamba, et cause à la nette liwa. Ce sont les 3 causes où il y a remplacé à juge. Mais sur Tanguy, dans l'article 158, on vous dira que la Cour constitutionnelle comprend 9 membres. 9 membres au Baza choisis par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative. 3 désignés par le Parlement, réunis à congrès. 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il y a commis 9. Alors, 9 wana so kiti na se wana okomona ke azana mandat ya 9 ans. Donc, oko touché yete so ezate ke liwande bimisaki ye, so ezate ke démission na ye volontaire, nde sali ke alungwa, so ezate ke tirage au sort, nde kwelié chaque 3 ans oko bimisa yete. Ben, ça veut dire article Oyo 158. Ezalaka violé na niveau wana parce que tango sikoyo olia remplacer Luamba oya alongwa ki na démission wana mais ayo remplacer mibale mususu ya kota ya conseil supérieur ya magistrature sans que bango basenga sans que zalake bakufa kite sans que zalake moi tirage sort et salemi. Très bien. Même si ezala tirage au sort et ça les marque pour un juge dans chaque composante. Très donc bien. Côté il y a parlement moko, côté il y a président moko, na côté il y a conseil supérieur à magistrature moko. Mi balete. Aleki Sindelo. Et puis ba prétexte bando yoka que non conseil supérieur ya ngonde elobaki. So tangi susu mobeko siko ya loi organique. Et ça rendait assemblée générale. Au monique na parlement balobi congrès donc l'Assemblée nationale na Sénat réunis à congrès de ba désigné à 3. Conseil supérieur à magistrature bango pesa assemblée générale ezalakate que non ngande on na osala sikoyo intérim ya président bureau à conseil supérieur à magistrature président longola tami balé wana to tia mususu. Très bien. Dès l'entrée de jeu on a compris, je vais revenir au consommer tanayo. Donc il a juste démontré clairement d'abord importance il y a constitution. Je pense que place on a beaucoup peut-être qu'on partager à vie, mais quand on arrive ici violation de la constitution 158 articles. Il a démontré noir sur blanc. Prestation serment si vous avez une démonstration 158, les places m'ont beaucoup évadé. Bon, d'abord, merci. Je salue le jeune dynamique. Félicitations pour vous aller modérer le groupe Nabino. Président de la République a violé. Violation à la Constitution et bandit à Joseph Kabila. Tango Liboso voté dans le référendum, Joseph Kabila avait 29 ans. Le candidat président de la République devait avoir 35 ans.
tout taillé sur mesure. Bisonde tout ça là qui yango. Il faut Azala candidat. Il faut parce que normalement il ne pouvait pas être candidat. À l'époque. À l'époque. On a osé reconnaître quand même. Tout taillé pour Nazaki n'a pas perdu. Très bien. Msana Bangoa. Tolongwi wana na 2011. Na mona ikalobaki moi. Non. 2011 élection, il y avait un grand événement. Tshisekedi de raison mémoire candidat. Vital Kamerhe auti na PPRD na biso candidat na Pembayonso. Tolongwa wa tokiti na Goma plein, tokiti na Bukavu plein, bana kini ba soutenir Vital. Mwana maya lobi soki na kei na élection na 2 tours. Sûrement que Tshisekedi na Kamerhe bakoyokana. Alliance na deuxième tour. De matina ba chevaux. Boma de second tour. Tala makambo minene oyo mboka na biso komi na kaka. L'historique c'est ça. Joseph Kabila a utilisé tous les moyens. Tokei na Monisco na Kamerhe totuni mindele wana. Boni bokomona likambo akosana kobwe. Oh, il n'a pas 20 millions, qu'est-ce que vous voulez? On leur a dit que vous êtes complices, hein? Monisco. Tu as vu si Monisco, vous êtes complices. Un pays comme le Congo, dimension continentale, il y a un président à 35%. C'est pourquoi il y a une crise, et ainsi de suite. Donc, il y a mis balé, il y a souka, il y a Marisa Bissoma, il y a moto, il y a Mongwana Piripiri. Article 73 de la Constitution est lobby que l'élection présidentielle, il faut convoquer 90 jours avant. Article 70 c'est à lobby, le président en fonction reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est-à-dire qu'on a convoqué les élections, le président est déjà élu. A bloqué l'élection à sanitaire. Comme en face à l'article 70, il faut forcer la Cour constitutionnelle que Baya Koubakise, Mboula Mibale à Boule, ou à 17 et 18 au Badoua qui yango gratuitement. Et pour Nayango, intellectuels comme le professeur Banyakou du PPRD, le professeur Sambo du PPRD, le président de la République, le sénateur, a vu, les a révoqués en plein jour. Alors que j'étais avec Sambo quelque part dans un restaurant, ainsi de suite, et Sambo a démissionné. Il est resté 5 juges. Or, le quorum est lobby pour le juge constitutionnel, il faut baser à la 7. Les 5 juges, ça lit tout. Ça a un arrêt pour obliger que le président Kabila doit 2 ans de plus. La mauvaise foi na bango. Oibere bakufa kiwana, banini barosimu kendi tout ça à cause de ces désordres là. Pour Nabiso, likamboyo, ça dit que yo lobby moto liboso oya banda ko violer constitution de Joseph Kabila. Et à ça la constitution ko bebisa yango. Bon, et nous n'avons pas de leçons à recevoir et pas une bango. Tshisekedi doit rétablir la régalité. Il faut soutenir le Conseil supérieur magistrature. Article 158. Oui, mais le Conseil supérieur magistrature qui a proposé, les gens ont demandé, les gens ont fait la remise de reprise, ils ont fabriqué des choses parce qu'ils ont accepté. Mais Bango va bien. Parce que c'est que la Cour constitutionnelle de Motema na Bango, Moïbi na Bango, Lokuta na Bango, protection ya bango pour bateau baïba trop baboma batonda et pas na bango ba mosusu ba sérieux et azana liste ya ngote oui na bien un homme très honnête. Alors la Cour constitutionnelle pèse là que épouvantail ya ko bangisa président soko meki to ko destituer yo hein. Le peuple n'a pas désigné et voté le chef de l'État pour pas destituer. La Cour constitutionnelle les alliés alors quoi bango bati à Malonda madame Mabunda akena Malonda bang bang va placer vote ça makité. Oh, c'est ça la Cour constitutionnelle. Yango ana président bango bakanisa ki ka mouton alors que ils ont des béton il y a viaduc
bayiko tout ananango observer bango te kofinga président ils sont là azaboy oh boy asali boy hein mwana mai mwana nkoi azase mwana nkoi nde ayiko ba décision pour l'intérêt à pays mais décision est violée constitution et violée dans lobby il avait droit il faut démontrer et si vous dites écoutez si vous dites qu'il a violé c'est-à-dire le conseil supérieur mais après tout ce n'est pas lui qui doit interpréter la conformité à Makambo à loi. Il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité. Il faut envoyer. Pas comme déjà qu'il y a un cour constitutionnel. Et si lui peut demander Kangi Bango, Yomani ba réunion depuis Nicolas Bekopé sa suite était pour kakemi muku ya nango. Ça dit bozo c'est pela bosali forcing. To sali forcing était procédure. To sali bosali ya monako. Mayele. Croire ba dire na yo. Bako mamukanda et si to centré. Et si elle est qui bako ba. Bozo c'est pela po boyebi bosali kambo. Parce que ce qui to sala ki mabe la cour constitutionnelle a corrigé te yango. Mais parce que biso to corriger les ba erreur na bango. Ndenge ba dribbler ba peuple congolais o ka bazaki yo mona ka tambwete ayiko se ka passer ayebi que ba ko déclencher dynamique à destitution à président cour constitutionnelle actionné ba meka les choses o ana ici c'est la page tournée et le peuple soutient ça à 100%. Interrogez notre peuple. Le président a respecté la constitution. A respecté la constitution et il a l'appui du peuple congolais pour ça. Très bien. La Cour constitutionnelle est ennemie. L'état de droit est imposé. Sur le pays. Bon, il tout. Tono ya iranium et bungai na jekamine. Toko landera. Na ba immeuble et ko mataka loko anguba. Toko eba yo droit mbongo wapi. Kobanga yango. Enrichissement illicite. Ndeko Ferdinand makambo ndeko auti ko lobawa. Soki eza solo nga na okipasi. Soki eza solo. Yo ndeko ta so obale. Ndakisa eloko alobi Joseph Kabila à l'époque le sénateur à vie azalaki na 29 ans alors que constitution et pesa ki nzela moto azala na 35 ans pour azala président de la République. Nzoka boyebi ke bosaka nanko botonga elamba na mesure ya Kabila botia penza na 29 ans pour boko commissaire président. Il azama ko ba fondateur à reconnaître yo moko pour lobi kazaka na PPRD. Fondateur historique. Sokezaki bongo devant l'histoire vous avez trahi et puis il faut bosengela ngo pardon. Na oki passe sokeza so la monke za yangote. Wana eloko liboso. Mais ami balé a démontrer nga question na ngala ngina tuna. Qu'est-ce qui se cacherait derrière le contrôle ya cour constitutionnelle? Parce que apparemment guerre ezali autour ya cour constitutionnelle. Bango apparemment bako sepela du fait que bazo contrôler oki maloba ya kuluto wa ce qui ba meki ça appartient à l'histoire. Bino boko mona keza mabe oh cour bino bo contrôler ki lobi à l'époque motazaki na eloko kolobate. Ezaki absolu ezaki l'unanimité. Mais le lobo za na moi ici ka kotali sake ba nomé te ezaki malamu te. Pe a rappeler ko za la qualité te. Et là on ni nezo bomba maïla ko za contrôle la cour constitutionnelle. 3 minutes. Bon, oyeki tangu na Olanda kulutu wana nazoyo kamawa. Ah bon? Ayopo kimawa. Nazo kamawa. Parce qu'il est souvent, il est bavard. Et puis zalaki batu soke azolo ba monique et loko bimi na motema et puis aza convaincu. Donc première question posée a oko répondre était Mokonzi Mboka a violé l'article 158 to a violé te a oko ka tanga article wanate. Yaki mimbala moko non Joseph Kabila azalaki biso a violé la constitution ezalaki que constitution il fallait président azala 35 ans ya azalaki na 29 ans mais à partir de lelo Kulutu Bertrand na longoli yo qui fondateur na yo ya PPRD. Je n'en ai pas besoin. Na longolio. Donc kotanga kango sous na historique parce que il y a Zui Bokonzi na 29 ans. Mais na 29 ans tango Zui Bokonzi, na tango ba organiser ba élection il y a 2006. Azalaika na 29 ans. Non. Communication alors il y a violé nini. Bataille nini na mesure na. 2. Koko Sezamabe. Article 72, oye tangi ba condition pour moutoise à la candidat président de la République. C'est pas 35 ans, c'est 30 ans. C'est 30 ans. Aza intérêt nini ko flatter ka Mokonzi Mboka. Que si go apesa yo bonga pozwa ki yango na PPRD. Toza sous na besoin biloko wana te. Ndeko Israël. Donc je constate simplement qu'il a séché
liboso ya question otuna article 158 ezali violé to ezali violé te. Au lieu autant on a kuna ba violaki alors que ba violation ezalaki te. Aozongela likambo soki ya 2 ans au-delà de 2016. De 2016 à 2018. Aobosana ke batu Kabila d'abord après la guerre il y a M23 2012 et que tant que accord global et inclusif qui est imposé à ce que la classe politique en plus n'a profité aux alaki na accord et à Dizabe Bawana que Bakagame na ba Museveni ba signer que ba continuer ko déstabiliser est à Congo te mais que si qu'on a est pour ba contestation à l'élection en 2011 les ala ebele biso awa to fanda to salata concertation bien dialogue pour na kotala ba réforme nini importante ya kosala na kati ya ba loi sur la CENI sur biloko nyonso wana batu bando boya ba concertation bangote ti il fallait ba soki nani ba dialogue yo koma ke avant 2016 avant ba élection donc Kabila sala nyonso parce que déjà depuis 2013 tofanda ndenge tofanda ki Sun City par ya Rwanda na Uganda basi ba signé soto kangi bango ke ba continuer ko déstabiliser est toza siko na preuve parce que oya Sun City Rwanda na Uganda ba signé kate o ba signé zande oya Addis Abeba et c'était un profit pour nous mais la classe politique l'opposition muto bando tia kabakal batuba fanda te pour basala dialogue avant même que tokoma na période ya élection basali dialogue bamsusu bao bima ti basango bayo bima lisusu bango pe que non biso tokoya na bato batikali libanda ya opposition radicale wana bango sabango président de la République pesa biso confiance dans 3 jours tokofanda dans 3 jours on aura les résultats yango ne bota 5 ans mais est-ce que salaka et bota accord ya 5 ans mais est-ce que salaka 3 jours basala combien de ça alors il y a le cours constitutionnel de la prolongation alors que ça accord il y a 5 ans mutunyo sayebi mais pour l'autre koko ça oko ça ba congolais batu ba Hollande bango pe histoire mais l'interprétation de l'article 70 on appelle ça quand vous avez cours constitutionnel l'interprétation wana est-ce que balanda qui interprétation à cours constitutionnel accord il y a 5 ans de batunyo su balanda na kosité accord il y a 5 ans mutunyo so ayebi yango que so tozela ki ke basa la calendrier siko ya ba élection et que pesa ki dezawana et ça la ki interprétation à cour constitutionnelle te et ça la ki nde accord il y a 5 ans les reports n'étaient pas intentionnels ce n'était pas intentionnel c'était et ça la consensus il y a classe politique nyonso na société civile nyonso et surtout conduit par cette fois-ci basango bazala kutuna ba protestate basango kaka. Et c'est ainsi que bandima ke calendrier zala même ba élection locale balobi non biso souci na biso Kabila kende non ba élection locale wana bolongola et zala qui n'a encore à 5 côtés pourquoi il faut que ça justifier violation à la constitution comme si a évité que violation intentionnelle parce que nous ça justifié wana ezo sikoyo ezo peut sa preuve que basali yango na kon. Oh, Kabila bando violé, donc biso peut violer. Non, non, Kabila a violé. A violé ou a pina démontré na balé nyoso na seconde. Na balé nyoso. Aux hommes qui ba copier bino na mabe. Té. Biso to sala mabe a démontré en côté aloba ki âge à 29 ans. Nous doit continuer na pouvoir tant que babomi tata na 29 ans. 3 ans après, Azala il a 29 ans. Élection de 2 tours à 1 tour. Élection de 2 tours à 1 tour. Élection à 2 tours na débat wana ezanano. Débat wana ezanano. Parce que bamususu balingi bazongi sabiso kuna. Na 2 tours. Na 2 tours. Mais 2 tours wana ba yeba ba conséquences te. On dirait politique que to sala yango même tant que to sala ba analyse ezalaka a fonction ya poste. Donc bayebi ke Kambere so la kisieka okozala ministre ya justice okozala ministre ya mbala moko moteme bandi obeta ngape na kokende na consultation parce que bakola kisaeka poste donc même constitution oyo botambwisa batuna babalabala bomisa batuna babalabala après peut perdre et comme sikoyo eloko pamba donc mokonzi mboka po aza mokonzi mboka il faut sikoyo ya nyatango ndenge alingi ndeko Kambere qu'est-ce qui na tuna ki motuna intention à contrôler tout avantage à contrôler le cours constitutionnel. C'est ça la grande question. Intention wana très rapidement de quoi sommes na la kisa kiyoke mokonzi mboka na kota na ye tango luamba kei azala ki na droit ya kotia soki professeur Kiluba ou Kaluba wana
Mais Kobengana mibale d'un coup, ce n'est écrit nulle part. Alingaki Azela va organiser tirage au sort en 2021 awa. Mois d'avril. Azupe Libaku Yakotia Lisusu Moko. Balinga bazala déjà mibale. Déjà en avril là. Tirage Mususu Lingaki Oya na 2024. Wana précipitation. Précipitation na intention kaka ono lokola ndenge azoloban. Ah apparemment bakosa la destitution. Bakosa nini tikana kotisa. Mais alobi que toleki dans nzela pour constitutionnalité. Mais bareketo ezakuna avant que ba prêter serment. Peut-être na kozongela ngotango tokomikuna. Pourquoi azela quitté? Que siko cour wana tranché, ya lingaki siko oya yeba kota. Non ndeko. Cour constitutionnel rôle nango ezala boye. Ezaka le fruit de l'arbre au milieu du jardin d'Éden. So touché yango na kobuka mibeko surtout cour constitutionnelle. C'est un péché mortel, c'est la haute trahison. Oh, il y a un article 165, 164, 165. C'est la haute trahison. C'est le plus grand péché qui est justifié. Pourquoi? Parce qu'avant d'entrer en fonction, président de la République, après ta serment, sur fond, il y a article 74. Ça dit ici. C'est ça. Ici, ça veut dire quand il viole son propre serment, à ce moment-là, ça devient quoi? Haute trahison. Haute trahison parce qu'il viole son propre serment. Si et comme il dit non, mon candidat a violé, mais expliquez comment il n'a pas violé. C'est-à-dire, le chef de l'État a violé la Constitution et puis il a exposé la haute trahison au lobby. Mais c'est la Constitution. C'est la Constitution. Merci beaucoup. À 5 minutes, il en a pris. C'est un comme un coup d'épée dans l'eau. Quand j'ai dit 35 ans, c'était la Constitution à Mobutu pose à la candidat président. Très bien. Mais vous avez donné l'historique. Moi je n'ai pas parlé. S'il vous plaît. Moi je n'ai pas parlé. Vous avez parlé même de l'époque coloniale. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, mais violation. C'est-à-dire, hein, nous n'avons pas de leçons à recevoir et pas Nabino pour la violation. Et je l'ai démontré ici. Non. Et vous avez raison de refuser parce que vous n'avez jamais dit la vérité. Et c'est quand vous allez, flatterie. Mais Tolobi Boye, Bakenda na cour constitutionnelle, Batunate, est-ce que le président a violé la loi? Je dois répondre. Même à Tangana Lobiawa, ça n'a aucun sens. Parce que la conformité à la loi, c'est la cour constitutionnelle. La légalité des lois, c'est le Conseil d'État. Bakenda. Kuna batuna question va répondre. Ça n'aboutira à rien. Mais au moins nous avons noté que le chef de l'État, il s'est mis dans le corps vraiment du garant pour restituer. Il n'a pas placé tous ces juges-là parce qu'il a tenu compte de nos calculs. Il n'a pas fait ça comme ça. Mais il a donné la force na cour. On peut cour poser question madame Baiko est la nini. Oyo kaki Baiko ba na avec Aiko Jong ajonga wapi? Nani? Rais. Mais liboso ajonga il faut dossier kwa na cour. So que zaki cour abango. Oyo oza sénateur avec papa vanda na libera. Okaki makambo ya seni dege ba mabunda kima kimbango pour imposer malonda parce qu'ils ont toujours, je n'ai toujours pas compris ça. Les gens qui ont un bilan largement négatif, ils ont échoué partout. Et là, comment ils sont devenus milliardaires? Il n'y a que ça. Le peuple est resté pauvre. Même chez vous à Boutembola, vous n'allez pas me citer deux réalisations. Oyobosala, Payo comme individu, de ces pouvoirs de 18 ans. Il n'y a que du sang qui coule. Et ils ont le courage de dire que Badjonga, parce que la magie de la CENI, la majorité n'a pas gouverneur, n'a parlement pas commune 500, je respecte 200 personnes. Le reste là, ce sont des beaux-frères, Makango, Banini, Bati, Bango, Babakisi pour applaudir. Mon salaire parlement, c'est pour protéger Bato, Basala Mabe, Baïba, ainsi de suite. Mais le président, il a le courage patriotique. Il y a qu'au tracer ligne. Alors, je ne peux pas me compromettre. Je n'ai pas été élu pour ça. Boya. Pour Nayango, nous devons féliciter les juges. Ce côté, la Cour constitutionnelle,
basala mosana na yoki ke balingi ba élire président na bango bakenda mbangu le peuple veut avoir ça comme instrument de travail oyo bango banyonga kibiso na mboka oyo. Très bien. Et Sili, on va revenir. Alors on va d'abord prendre un élément important parce que scandale ndenge na lobaki na lobelelo ko avant de entamer deuxième sujet très rapidement, incroyable mais vrai. Scandale 3 ans après, Monisco Azako Boya pour indemniser 24 victimes. Il y a accident, il y a le 9 novembre 2017. Incroyable mais vrai. Il y a environ 3 ans, soit depuis le 9 novembre 2017, que les véhicules citernes de la Monisco avaient causé un grave accident de circulation routière sur la route Sekomaf Anjili. Cependant, jusqu'aujourd'hui, les victimes sont abandonnées à leur triste sort. Plus grave, certaines sont déjà décédées. Batubakenda Pamba, gouvernement zéro depuis 2017. Bruno Tshibala, tu étais Premier ministre. Pour la petite histoire, le chauffeur du véhicule de la Monisco, immatriculé 1 dans UN 0770, roulait à vive allure vers 5h30. Après avoir brusquement changé de bande, il avait violemment percuté un minibus Mercedes-Benz 207, immatriculé 0846 à Seko, et a causé plusieurs dégâts, notamment des morts d'hommes, des graves fractures, des jambes, des graves blessés, et d'autres victimes ont passé même plus de 10 heures au coma. Après avoir payé une partie de la prise en charge financière à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise Anjili, la Monisco a arrêté de parfaire la prise en charge médicale. L'hôpital avait libéré les victimes en clamant l'incapacité financière de la Monisco de prendre en charge des victimes. Aujourd'hui, en 2020, 3 ans après, certaines victimes ont encore des fers dans le corps que l'hôpital ne veut pas retirer. D'autres ne voient plus à cause d'une mauvaise prise en charge médicale. Plus grave encore, certaines victimes ne savent plus marcher ou avoir des enfants. Et ça la passe. Suivez quand même cette image. Boyoka bangonde bazoloba mboka ya ndenge nini wapi batu ya droit de l'homme, wapi premier ministre, wapi monsieur le gouverneur, wapi ba juge, wapi ba avocat, wapi population. Tango Monisco motuka na tuti bato pe abimi pomba atiki bandeko na bino batikali na pasi hôpital nani sino amitié congolaise babengani bato wana batikali ba infirme na banzoto ba misusu moyen nzoto sala malamu ezate et puis bato wana l'état atali kambote po Monisco azanani na mboko yo Monisco ba angelu balala kana nzambe bango badoyi ya nzambe bato bazo mériter droit état de droit petoza nango buno lobaki yango. En image, on se retrouve après pour entamer le deuxième sujet. À tout à l'heure. Véhicule à Monisco et tout à Kabiso, depuis et tout à Bisso, tu se retrouves à l'hôpital, il y a Sino Congolaise, ils ont un Chili, on a quartier 7. Et après, l'ambulance il y a Monisco et Yaki, tant que Yaki, policiers les gars qui ont été évité pour baser Bisso, c'est cinquantenaire, mais bazoa qui ba maman, on est bakené na cinquantenaire, Bisso de Tikala dans l'hôpital, il y a Sino Congolaise ou un Chili, on a. Depuis Batikara Bisso, on a Batikala, ils sont assistés Bissoté. Tous qui est belé na kati ya mutuka wana tozala ki 27 personnes misatu bakufaki misusu babukana misuti sikoti lelo bazana etamoko ya malamu te ezana ba mama pe ba papa musuza na mabende ti lelo ne nazolo babuye baza donc moya ba se déplacer ba komatia pour ba pesa explication ezate Monisco abandona biso mazwa ba adresse azwa ba vidéo ba photo na kati ya hôpital bayaka batikala ko assister biso ata mukolo moko te to éviter Monisco ça bon on a yebi que Monisco ça pour la sécurité du peuple congolais mais pour biso toujours se sentir que non pour na biso toujours se sentir que Monisco est commis insécurité totale pour na biso. Siko souci na bino ezani souci na bino souci na biso eza que
ndeti ngani na zabwe premièrement lisu na gauche et mon na soutien na moi mon na lisu moko na koma mon fardo na éviter siko lisu oyo ezu choc na accident ya Monisco na véhicule ya Monisco siko na éviter na kokende na wenzeni na ko somba lisu pona ta awa pona koma ko mona lisu ni na misu na nyonso mibali nazo ebati eza na batu mususu tilelo baza na mabene na nzoto mama moko tozaki ni asalaka avortement forcé ti lelo za na mabende na nzoto ti lelo so boza na tembe to ko kenga na bino ine to ke bomoni ke no yeyo aza na mabende ti lelo bosenga na ngai ezali depuis wana nazo mona passe lokolo etikala ya kotelema mingai lokolo kilo awa loboko esalaka basikatisa makasi lokolo ota lokolo ezalaka boye te tande ekoma nde na otamboli lelo awa efokisi passe mais bosenga na ngai ezali bosunga eloko moko eza te na nzoto na nga kisi eza te eloko moko te. Très bien, merci beaucoup. Alors toza kokoba ndeko Bertrand Iwanga tozo malobe panayo finalement toyo kokoma na prestation à serment au-delà de tout na prestation à serment bandeko FCC baboyi ko prendre part parce que bazo continuer ko croire na violation à constitution à chef de l'État yo zalaka député akala na mandat onde baponi yote ba longoli ngai wana nde yo lobi eza so wana yo lobi ozana magie ya ko démontrer olanga ni balongo mais na boyi penza to mona ke ozwa kiteli likambo zate sikawa bandeko ba prendre part mais malgré ça bandeko ba qualifier ko leka oyo mokonzi mboka salisi ezali forcing motuna na ngai ezali bandeko FCC baza majoritaire bo prendre part et pe ba lobby que prestation à serment on ezo lié bangote ba acte ba juge wala ba ko poser pour na bango ezata na nzela mokote. Comment vous trouvez les réactions alors qu'ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale? Ceux qui vont reconnaître ba acte ba juge wana te, ceux qui baza lié na bangote banjeu ozo zela ba juge wana ezanini. Est-ce que vous allez considérer d'autant plus que la majorité des députés n'ont pas reconnu prestation à serment? D'abord, merci pour la question. FCC n'a pas de majorité. C'est une escroquerie. Majorité, ça veut dire quoi? Majorité parlementaire. Ok, une élection. Parti Nayo et Bimi, ce qu'on a 500 députés et juste 251 députés. Ce qui n'est pas facile. Ou on a comme une majorité. FCC, c'est un fait privé. Alors, il va concerner la Makamwa juste est-ce que Talibango? C'est une histoire privée, une association momentanée privée. Ils n'ont pas une personnalité juridique. Ils n'ont pas une personnalité juridique. Et puis, Nakati Kuna, Bati Pazaraki na FCC. Alors, ça fait quoi? Beba mingi ba cause la ba lungwa. Ezande tsunami, yo comment on a quoi salema. Non, FCC PPRD, il n'a que 50 députés. A fabriqué à Saliango mosaïque pour aller au Bakaïna plus de 100 députés. Il y a 50 députés, il a 80% à pouvoir dans la FCC. Les autres sont mécontents, ils nous le disent. Ils sont fatigués. Et c'est l'occasion, il y a Koubima. On a commis Mangungu, Kobangi Sabato, épouvantail. FCC, enfin, au moins, si on a commis constipé, na si on communiqué bimater, parce que Baébinzela Bakolekate, pour bisoto Kozela Bango, Paole Kawap. Et puis, ils ne peuvent pas prendre en otage les institutions de l'État. Élégance politique oblige. Ata Olingite Oyei. Notre point de vue, c'est que nous ne sommes pas d'accord. Mais après, si vous n'êtes pas d'accord, allez à la Cour constitutionnelle. Comment voulez-vous que le gouverneur de la Banque centrale, qui est haut fonctionnaire, les ADG des entreprises publiques de l'État, Baboy, dans la complot contre la République Angoua. Baboy, faut prendre part alors qu'ils étaient invités. Ils étaient invités. Le Premier ministre. Mais logiquement, s'il avait le sens de l'histoire, le respect n'a personne n'a eu. Il n'était l'attitude, il dépose sa démission.
tokoi ko évoluer boy tanga ba ko banga parce que so yo bi tango e bandi ba lobi makambo coalition FCC cash oya un informateur te ba nommé avec premier ministre oui pourquoi ba lobaki boy parce que ba yebi que soki biso mwana okiti oyobi bana mai boyaka bon oyebi kuna makambo esili est-ce que élection prochaine ba ko pesa alors ozonga nini makambo eza minene. Donc c'est pour vous dire que Mangungu et FCC ko bangisa bisote. Majorité à Bango wana, je vous dis que Ropandana. Je félicite en passant Pius Mabiulu. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous avons bâti une personnalité phare. Gentini Ngobila également. Ngobila. Et je ne vais pas citer d'autres. Pour Balobaki, vous citez la note. Ah, Balobio, c'est tout le pour Bako menacer Bango trop. Peut-être que Bango Bana Mai. Mbisi Arandaka Mai. Mai, c'est la légalité, l'intérêt national. Donc, il n'y a pas à se distraire ici. Donc, FCC n'a pas à nous intimider. C'est-à-dire, ils n'ont pas répondu à cette invitation. Ils n'ont pas répondu. Malgré qu'on reconnaître, juge Ouanate. Non, on s'en fout. Un fait privé n'est pas reconnaître les actes, les 80 millions de Congolais va soutenir le point de vue. Ça fait quoi? Donc pour nous, Mangungu na bango ezanatinate. Alors quand le FCC dit qu'il y a prêt pour la cohabitation, c'est-à-dire à Monique menace de Kébélé, à Monique forcing et l'équipe violation de la constitution, à Monique accord les autres ambassades sur Malamoté, finalement à Sokole à la petite cravate, à prêt pour la cohabitation. Le problème est bango des cours constitutionnels quoi va rater yango. Ils sont prêts à se jeter même à Katia Mai ou Kopelisamoto. Cohabitation. Mais cohabitation, ce n'est pas la fin du monde. Mais nous pouvons reconstituer une majorité dans Katiwana. On n'est pas bête. Quel est le pire scénario qu'il faut éviter dans la cohabitation? Le problème, c'est qu'il ne faut pas nous amener. Ils disent cohabitation par Okokangote. Leur souci, c'est le fait de regretter la Cour constitutionnelle. Le pire scénario, c'est que ce qui va forcer Mingi, et le chef de l'État a dit tous les cas de figure sont prévus. Alors, il n'y a pas d'argent. L'argent, un pays comme le Congo peut manquer de l'argent. Si nous allons dans une banque, si nous allons aux élections aujourd'hui, FCC doit 50 députés. La réalité, c'est ça. Comment voulez-vous quelqu'un qui a échoué totalement, bilan largement négatif, ma majoritaire, c'est la magie noire. Très bien. Donc, bilan quoi bango akoloba, oh c'est Mangungu. Intimidation par Ndeko. Vous participez à la prestation à serment pour des raisons connues, peut-être mais au-delà de ça, parce que vous participez, vous avez les communications, vous allez prêt pour la cohabitation. Un élément de plus, de taille, alors que Bakangi Assemblée nationale, pour bazo, qu'on désinfecter via Covid-19, faisant l'avantage à Batunios, malade ici, là, vous continuez, mais vous se réunir et pas Janine Mabound alors qu'ils ont un cadre constitutionnel. Lecture, Yomogo lobby ezalaki plénière ezalaki kaka des réunions politiques partout oyoki omoni likambo ngai nazokamwa. Je suis à France nabato balobaki ke bango batelemelaki respect à la constitution. Bamasolo ana oye biango touche pas à ma constitution. Respect à ma constitution, viole pas article, c'est pas moi, 220. Mais toza liboso ya batuoyo, tant bazo violer constitution, bazo miku misa, n'a ko violer constitution. Et puis, des gens que nous avons trouvés à politique, comme les Bertrand, donc Zalaka, c'est pas na un père ou IDPS à Kalaï, et puis c'était cofondateur, c'est pas moi du PPRD, et puis. C'est pas moi, j'ai été cofondateur. S'il vous plaît, et puis c'est l'INC, ils sont partis de chez nous, du PPRD, croyant qu'ils vont faire tomber le PPRD, à Tika déjà Vital Kuna, Kenda Place Moussousou, à Ebse na Tongo, que Azaï Soussou na ensemble était, Azaï Soussou, Sona Biloko Nini, mais des gens qui se promènent de famille politique à famille politique. Vous voulez parler de l'instabilité? Oui, ça veut dire même immoralité politique quelque part. Donc, tu as dit que tu as obéi à la constitution, tu as dit que
Tala, so saliboyo violé, yalobi a violé. Est-ce que Ekoka Moussabatu? Ekoka Moussabatu. C'est-à-dire, il est même prêt à aller dans une autre famille politique demain. Et c'est comme ça que Baoka Nisakeza facile. Baoka Nisakeza facile. FCC pour la majorité naie, bakosomba somba batu. Langage angwara. Bakosomba somba ka batu. Batu bauti kuna. D'ailleurs FCC wana eza kutunini. Eza regroupement mais cartel politique. Toyoka quand même moi soni tango tobeta masolo amboka na biso, surtout masolo politique total à paix. Biloko cartel politique, biloko plateforme politique. Ezaka na Congo, ezala place mususute. Ezala ki tango ya ba élection tunyo sakenda ayeba ki nani akei en que FCC nani akei en que FCCT. Regroupement o ezala ki FCC ko zala soni mingi. Soki bazu atamwa courage baba ndola kisabango na ba écran tango bazo ya mbabango kuna kwa nini baokende butu butu. So eza solo que ndenge alobi wana o féliciter la consultation nocturne. Mutu andenge mutu andenge wana o féliciter ye. Hein? Oya osala vagabondage politique, o féliciter ye. Donc le peuple est en danger. So ezaka batu andenge wana nde boko mona ke a changer ka komi susu kokto. Est-ce que azana eloko ya koyela pa pays na ye? Natangeli yo article 4. Il y a loi organique portant organisation et fonctionnement pas à autant de constitution mingi. Article wana elobini un nul de plein droit. De plein droit. Oza atina kokende na cour constitutionnelle te. O balobi un nul de plein droit toute une nomination intervenue en violation de l'article 2 et 3 de la présente loi organique. 2 et 3 oyo ezande article 158 o balobi ba 9 membres à la cour constitutionnelle bazan nommé par 3 composantes. Président Misatou, Cour supérieure de la magistrature Misatou, Parlement Misatou. Alors, Balobi, na article wana ke kolongola mutu ifo ezala soit yakufi, soit démission, soit tirage au sort. Mais bango bazo mikumisa, vous faites partie du Conseil supérieur de la magistrature parce que na ozonga na oya président Luambate, vous faites partie du coup en violation de ça, vous allez à couper sa bisoté. Est-ce que tu as on peut encore leur faire confiance? Est-ce qu'il y a des Boutembe? Basala est l'autre côté. Bamakadamo ezakuna, biloko na boni natanga. Bato bakufi. Ou bien bao continuer na ba massacre. Tangu lelo tomoni ke ba M23 ba komozonga. Banani bazasima. Eza la mukate. La muka ezalaka plateforme te. Cache ezalaka plateforme te. Sikoka intérêt kaka lelo positionnement mokonzi mboka donc yende a signé ka dernière ordonnance comme si maintenant il faut faire comme s'il n'y a plus de parlement. Alors. Même le Kouano lobby même le Kouano lobby que non bao va s'absenter la cérémonie basali insubordination basali insubordination il y a banque centrale beaucoup moralité oblige tanga article 64 papa. Article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Donc, tant que biloko nyonso wana que non awasiko biso tozui cour constitutionnelle balo balisisu. C'est ça exercer à violation de la Constitution et c'est pour ça qu'il y a eu l'article 164, 165, 166 Oye Sali Yango Yom Tozana pouvoir au prêta serment en vertu article 70 que sont exercés en violation systématique. Et qu'on a d'ailleurs, on dit intentionnellement, violation intentionnelle, et ça haute trahison. Bon, mettez la maboko. Très bien. Ndeko Ferdinand. C'est vrai que bino boza majorité. S'il vous plaît, boza majorité na parlement. Boza majorité na gouvernement. Bozo bangisa cash que boza prêt à okenena. Tokoti question coalition. Boza prêt à okenena cohabitation. Pourquoi bozo passer na acte te? Pourquoi bozo bangisa kaka? Non, ezako bangisa te, ezande constitution. Quand même to yaza na conscience que na prêta serment na bukoyo. Parce que le dictateur Nyonso Tangwayaka a monique constitution et la première chose, il suspend. Atioyaye provisoire en attendant. Mais yo on dit qu'on prêter serment à la constitution.
au salé yango violé mais aujourd'hui baninga net ba grand frère awa o ba koyeb saye ne ba kitengeye zusona ba mususu wana te mokonzi ya mboka mokonzi azala boye pa ba bantu chef azala moko biloko ndenge wana ba osalisa mboka ou ba osalela mabumu na bango parce que constitution eza mutute c'est pour les Congo et pour les Congolais et puis euti pe musika flatté pour avoir des postes parce que tout ce qui tourne là c'est juste un besoin de les PPRD exagèrent en quoi nous on a fait que perdre des postes parce qu'il faut rester avec baninga nyoso tozana bango na kati ya plateforme. Très bien, on va revenir nazo pesa bino maloba pour na liga na fixer là comment on va fixer moi logo ça dit au moni so bozo loba ko batela moninga te pona moni bozana mo respect mingi de peta eloko nyoso za ko moninga to ko assumer moya ko bimiseza alobi ke biso to ko flatter ba poste mais ya ko flatter pour ba garder position na bango il y a des ordres et puis alobi mais oleka kia est-ce ayo kanga sango parmi bato à kota rébellion o ya ibambongo oyo aviola bato. Non, politiquement, mon passage est correct. Et l'ongweli na onde mabe. Et l'ongweli nanga parce que si je ne trouve pas eloko toko luka. Eloko yozo luka to bo luka. Non, toko luka biso tozali souci c'est que il faut que l'état des droits s'installe au Congo. Parce que quand il dit boko luka poste, moi je pouvais être déjà ministre avec Kojo. Au moni yango na Kabila te, au moni yango na Kamere. Tibala m'a appelé au téléphone ndeko yaka. Donc je ne suis pas, comme vous pouvez l'imaginer, que Nazali Motomoko qui se promène en désordre. Mais le problème ici, il peut répéter toutes ces histoires-là. Mais tout ça c'est beau. Oh, mais trahison. Mais tout ça c'est beau. Mais aller à la Cour constitutionnelle, c'est plus simple. Parce que Sabino répond, je vais tranquilliser. Parce que Konganga, j'ai raison. Adressez-vous à la Cour constitutionnelle. Alors, il fallait Azela. Non, la démarche c'est suspensif. Ce qui est déposer un document encore en quelle qualité la Cour constitutionnelle. Donc, Bilokoyo, vous s'adapter dans le rythme et Yesika, to continuer. Parce que le danger c'est quoi? Vous là, Amani Mobutu était ici, et tous les dictateurs se terminent de la même manière. Le problème c'est la sécurité de M. Kabila et ses enfants. Vous devez plutôt remercier. Oh là là. Non, remerciez le président Tshisekedi qui vous a donné l'occasion de sourire ici. Oh là là. Oui, le changement qui était attendu au Bisoto Kota Boloko, c'était qu'il y ait le changement pour l'instauration d'un état de droit. Mais, dans le cadre de la coalition que nous avons salué aussi, Bomekiko Pema, mais lui il veut redresser la barre pour que Moketembola. Alors justement il va redresser il y a monde union sacrée toza kozonga wana la grande question qu'il faut se poser likambo ya l'union sacrée au président Zokota et ko violer constitution te dans quel cadre l'union sacrée ko salam en violation à constitution encore une fois au bandeko bazolo bato e kozala penza légal reconnu par la constitution ne motuna pena place ko koma ngwana coincé moninga tina suka kange pe na kingo bo bimisele biloko nyonso koke mawate. Très bien. Journaliste azana moninga te coincé moninga bambulance ezali pona ko saisa au cas de kwa komi na suka ba ko réanimer. Suivons d'abord cet élément, juste une petite pause pour terminer. On va prendre. Il y a une réclamation, marche à vendeur, il y a mis tout un scène de bazar où les lababoto li bango terrain na bango namboko bat balamuka na tongo likambo ekomi balamu ba ebité to ke na makambo wapi na ebité ba demo tozo luka izande bato lokola déjà snel so kurezo ke ndete demo izande déjà snel ko luka demo spirituel te demo déjà snel pour bato ko bondela même pour embouteillage on nzambe na tiki nzeleza na embouteillage te embouteillage ko za la demo te fu ba bongisa nde nzela ba réglementer biso peut respecter kotambola embouteillage ko za la démonter. On suit en image, tout à l'heure, poto beta sikoyo, likambo ya FCC Kashango, finalement bakabwani na bango, mokonzi mboka lobi ko sala ba consultation a okuta na banani. Bato musope ba lobi alobaka a respectaka contraté.
abimaka na Genève selon bato mosusu et que ceux qui t'occupent la consultation azui Bemba azui Fayulu akamati bandeko na onyo soit Genève est-ce qu'à respecter yango ça c'est un problème mais la grande question est-ce que la consultation oyo et kokene na cadre ya concertation amso ba bengo dialogue et cause à la logique par rapport à la constitution ou c'est aussi une autre forme de violation un dialogue qui ne dit pas son mot en image on se retrouve pour terminer. Le vendeur de véhicules réuni au sein de l'association de vendeurs des véhicules d'occasion, Arvo CN2 en sigle, ont manifesté dans ces sites situés au croisement des avenues CN2 et Bokassa pour dire non à la spoliation de cet espace par un certain Mukendi qui se réclame, selon eux, membre de la famille présidentielle. Ces vendeurs des véhicules estiment qu'ils ont nulle part où aller car ils détiennent tout le document leur permettant d'exercer leur activité à cet endroit et de sursoir payent chaque mois leurs taxes. Depuis 40 ans, en 79, 41 ans plus tôt, si les lots tu vendis, tu azotambola na kombo ya président de la République et sa famille présidentielle alesi bambongo na ba parquet par-ci par-là ponini biso tolonga na esika oyo yango tosenga na mokonzi mboka azwa likambu o atala yango bien po mutu wana azotambola na kombo ya président de la République azokonnui personnalité ya mokonzi mboka bakolo na biso babanda place oyo batiki biso toye toboti bana awa bana tomona mutu te oya ya awa place ya ye tozanga ba taxe tofutaka ya leta banda to banda ba président ba leka place batika ka biso bakonzi ba yutaka par-ci par-là so ba moni wenze oyo eteki te batuna ka problème nini tomona nanu mutaya te awa ote oyo wenze oya ye basupanga tata na bango 79 na 93 omuntu aza muyibi mutako kufawa biso to coopérera na sendo wana ngana na grand frère nga teka ba mituka wana ngamo pe na yaka wana libanga ka ndenge zalaka mais surprise bo to fandika lelo to moni yanke moko boye ali atondi ou bien langwe alobi ke aza famille présidentielle donc a sombi parti wana nyoso ya sendo aye wana abenga na biso batoto debrera place wana poye Tchabatol à cha station. Parce que on a la famille présidentielle, to benga na bato mituka en tout cas président Félix Alingi Buzoba wanate. Lokola moi mbala na ye apakole Buzoba toko linga yango te pe kolekate. Mécontent du trafic d'influence orchestré par monsieur Mukendi, ces vendeurs ont pris la direction de la 10e rue Lumété pour mettre la direction de l'UDPS au parfum de cette situation. Arrivés sur place, ils ont été bien accueillis par les combattants de l'UDPS. Signalant que la direction de l'UDPS... Kokene na 10e rue, c'est une bonne chose, mais yango te sengela ki bosala. Bino botega ka place wana, o bosala na 10e rue eza ko tenir bango informé, ça c'est bien, je suis d'accord avec, mais soki bo moni passe komi ya boye bokene na justice. Bozana avocat na bino ba komi mokanda bo fundi likambo wana bozana malamu po 10e rue eza justice te yango moni même na TV to boya ka mingi ko yamba bakaya boye parce que ngai na za justice c'est pour boya ko dénoncer il y a des choses à la limite beaucoup dénoncer mais soki likambo ezo sala justice je vous conseille d'aller na chemin de justice. Alors très rapidement on va terminer avec les dossiers Minembo, nous sommes arrivés à la fin mais d'abord la première question on a tuni natika kiawa FCC cash violation ya constitution ou bien kozala légal mokonzi mboka lobi azobanda akokutana na ba leader politique na minute oyo bato na bato basombi ba veste ba bongami bakokata pe suki na salon frank bango nyonso awa na wileri bazobonga habite to kokende sika wana na lingi na yeba concertation wana ou consultation mokonzi azolo batolo bela plus ba terme ya utiliser qui consultation bozo zwango loko la violation de constitution to ezali légal eza normal mokonzi solo na batu ayoka pe bango parce que atie accord na no pembeni accord ezaki prison pona ye et comme il komona loko la accord elekina constitution na makasi vaut mieux que accord pembeni total à siko il faut être pragmatique et rationnel. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Bon, biso tolanda ki discours wana te eza opposable pe na biso te parce que tosi tolobi que partenaire na biso so amoni ke kofanda na biso na coalition eza kaka asa apolele attirer ba conséquences ya constitution sinon akokweya ka na article wana oya haute trahison il y a 64 qui exerce sa violation de la constitution. Comment au cause de la mokonzi mboko prêter serment à l'article 74? Mais c'est Pelissakayo qui a violé la constitution
attaque aux huit batiriférés, oyo bazo acclamé yo, bazo félicité yo que non, mobali ezala rande boye, salakaka, en violation ya constitution. Biso toza kunate, tolo baba règlement nyonso, ezala rande nakati ya exercice ya pouvoir ezan de constitution. Nalakisaki awa que en réalité, so azana posa, azwaki déjà occasion à liboso à côté à mutuna cour constitutionnelle parce qu'il y a un des présidents. Azana deuxième tour à 2000 dans quelques mois, côté à deuxième, mutu yalmi balé. Ce qui a l'ingati a payé à misa tout à cause de la 2024, donc 2023 soit à longue élection parce que apparemment bakor kutu. Bon soit zo violer la constitution. Donc violation est commise déjà systématique. Consultation violation, hein, vous exercez, c'est la constitution article. Tout Congolais a les devoirs. Vous ne répondrez pas à ces consultations. Non, il y a que ça la nini, il y a nini. Yomoko d'abord un baptême de référence soyez bien noté. Toyoki ango kutute. Na yebite bato ba okende so ezali bumute ba okende kuna koluka nini au lieu que ba encourager mokonzi ya mboka à revoir calcul naie politique. C'est ça qui va l'honorer à la fin du mandat naie. C'est ça qui va l'honorer. Très rapidement. Consultation à mokonzi ya mboka et bandi semaine oyoki déjà il y a un précédent. Joseph Kabila, s'il a pu résister au pouvoir parce qu'il est passé de consultation en consultation. Jurisprudence. Oblige. Ici, et aucun lobby qui n'a pas suivi le discours du chef de l'État. Mais c'est très grave ça. Ça c'est très grave. Le manque d'élégance. Ce n'est pas ça. Si c'était Kabila là-bas, qu'est-ce que vous alliez faire? Écoute, monsieur. Allez-y, non. Bato Bakoya. Katumbi va venir. Pour Nayoki, Motonaya à lobby. Est-ce que Katumbi va venir pour Aïnanzala? Bemba. Zera non papa. Ça va. Est-ce qu'il y a Nanzala? Non, c'est l'union sacrée, il faut sauver la patrie parce que le schéma du FCC. Non, c'est faux. Pour Nakubumamboka, oui. Il dit l'article 64, il le fera avec qui? Est-ce que le peuple a reçu Bango? Il le fera avec qui? Oh là là. Mais vous allez voir. Bengana no peuple bolanda biso pour na biso discours à président natina tête toza bien je discute pas avec toi discours toza bien boria ka bien tosera bino mosala banzela eza bien bozana bandako bozana électricité bozana courant bolanda biso balanda bino na lufelu oh bon tia ba congolais il ne sera pas question donc l'église catholique à Koya, protestante, les réveils, les musulmans, les kibangistes. Tout le monde sera là. Les opérateurs politiques seront là. Et la nation sera aux côtés du président pour Nakoye Bisaye. Voilà, constitution et l'obiboué, Tokenambo Kaboué, Kolanda Baouanate, Babungandera. Baïko préparer des adjons, adjons à Koussani. Et vous allez en violation de la constitution? Rien. Dans quel cadre? Il est garant. Dans quel cadre? Il est garant de la nation. Soubassement. Il y a consultation. Il va s'adresser à la nation. Très bien. Alors, Toko Tafer Minembwe, très rapidement. Je vous donne des questions et en même temps, Roubert Tobosani Yote. Tozaliao, Minembwe, on va terminer par là. Likama Minembwe. Congolais Azobunda, Congolais Azosala Nyonso to Vandi Minembwe. C'était prévu que Roubert Wazonga 2 jours après pour s'expliquer par rapport à l'interpellation on de Komoindo Zangia Sala qui ba question ba député Zala qui belé. Mais fort malheureusement, to continue Likambo et Salamaki il y a prestation à serment, bakangi Assemblée nationale, place Sengeli bango ba sangala sous-outé pambaté pour le moment, bazako sokola yango la maladie à Covid-19 et qu'aussi la mokolonine na ebi le côté. Pourquoi le silence radio? Il y a FCC. Naimbo Griot est observé dans le dossier à Minembwe. Est-ce que les alliés silence sont coupables? Voilà la question à l'Ibos. D'après le ministre de l'Intérieur, il y a Sud Kivu provincial, Azala Soubero à Kosaki. Kolobane Nyoso à Kosaki. Est-ce qu'on peut s'attendre na résultat moko boyeza la comparable na tunda ya Kasende ou bien résultat mosoye kokoya na sori ya Rubero na lelo ba jeune nini oyo
ezali penza pour na dossier à Minembwe. Nana bandaki mission ndo bandaki ti. Yazo banda yo silisa. OK. Donc d'abord il faut remercier le président de la République. Parce que Minembwe a toujours été comme la question de l'Est un fonds de commerce. Bah ça là trop de complicité hein. Il y a Banamboka Lokola, il y a Bisso, pas Bango encore, Pe Basali. Le président à Londres va poser une question. Est-ce que Banyamulenge Baza congolais? Et à haute et intelligible voix, il dit oui, ce sont des Congolais. Et il donne un exemple. Je suis allé visiter les blessés de guerre, militaires. J'ai trouvé les Banyamulenge blessés parce qu'ils étaient Congolais. Ils sont Congolais. Et d'ailleurs, notre constitution a établi que dès le 30 juin 60, tous les bateaux bazawana. Cette question, il y a eu trop de tricherie. Oui, que décret wana ba oui batia kite matata ceci Mujito a dit qu'il n'a pas inséré Minembwe. Matata ikotia ba complicité na sud Kivu tout ceci. Mais je crois le plus important, et j'ai vu qu'on a grandi, on a évolué. Oui, guerre et AFDER, c'était pour conquérir la nationalité. De dépasser ce stade de Wana. Et là, je félicite les Congolais en général et non frères de l'Est en particulier parce que, oui, les Banyamulenge sont des Congolais. Mais Minembwe, Maman Bazaï Balobi, vous êtes déjà Congolais, et ça n'a ma vérité. Le sol appartient à l'État. Ngaï, je suis de l'Équateur. Nazana ma vérité, Ngaï, na plateau de Batekea. Je suis allé au ministère et à affaires foncières, document, j'ai 3000 hectares. Yangait, Nassali Moussala. Mais t'es beau ça là-haut et abino de nos ancêtres, il n'y a pas d'ancêtres. Vous êtes Congolais, il n'y a pas d'ancêtres. Mais vous pouvez acheter au Kaina Fizi, au Sombi, au Namabéré, au Sali, la compèche. Alors, nous avons constaté silence à la FCC à l'Ikambo. La complicité, Zamingi Kuna. Et Sikawana. Parce que je vous ai dit que ça a été un fonds de commerce. Les sang des Congolais a toujours bénéficié Nabamosous au détriment des autres. Mais Tshisekedi vient, Félix vient de trancher à l'obité. Il y a ça. Mais le problème le plus important à Minembwe, il y a plusieurs Minembwe au Congo. Nalo Jaïza Minembwe. Nabosana ki koye bisayo makambo ya noko nangai o mende po na makambo akuru mais to sisi yango mais ba suivre ce audio yango. Le problème est aliawa. Il faut la territoriale des non-originaires. Ngai soki na jana force ne na permettre ba gouverneur. Mobutu asala ngo une fois pour que na Minembwe kuna soki mokonzi azali moto Congo central. Il y a police, moto ya Équateur, Mossus, moto ya Katanga, la paix va revenir au pays. Avec cette histoire des originaires, il y a 135 ans que nous existons comme État, le Congo. Mais c'est que si on a Katanga, on a suivi à gérer Kibiso et à qui normal. Tojongi na biloko ba province ça crée des problèmes. Mobutu a imposé la territoriale des non-originaires. Je crois qu'il y a cette nécessité. Et puis aussi, décentralisation au Basala, na ba commune wana, et c'est là qu'il a peur. Parce qu'il fallait que l'ongola Katumbi na Katanga, et la meilleure façon c'était la décentralisation pour généraliser le pays mobile. T'as la conséquence de la province, il n'y a pas moyen de respirer. Alors, les assemblées provinciales ne sont pas payées, les gouverneurs également. Donc, c'est la somme de toute cette pourriture que les FCC a amenée au pays que le président de la République n'a pas conseillé, tout le monde a qu'est-ce qu'il faut faire. Très bien. Et puis, consultation, on a et qu'on a la conséquence. Quelle conséquence nini? Conséquence nini? Très bien. Bon, Minembwe, nyoso yozonga kakana ba violation, on va de violation à violation à la constitution na biso. Violation à violation. Vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir. Kabila a violaté. Très bien. C'est vrai. Personne ne l'a démontré. Kabila a violaté. Kabila a fait Bokonzi Nandenge ya Bosembo. Et les gens ont applaudi. Tout le monde a Alpha Condé,
naba tu ya Côte d'Ivoire oh babando pe sa ba leçon na Kabila ba sali ba troisième mandat. Oui, mais parce que allez voir le bilan chez eux là-bas. En tout quel cas est votre bilan? 0 sur 10. T'as la communication politique. Abanda o loba ke ya za discipliné a comme agité na souka. Allez-y. Vérité de quoi? Allez-y. T'as la communication politique. Il y a Mouto Yazala qui est en opposition. Tant aux huit pouvoirs, on continue à communiquer comme un opposant. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Mais je ne peux pas applaudir pour le FTC. Exercice. Attends, Beteli, tu peux te dire que Kanda na yo. Ngana yebite. Na yebite. Peut-être que ça Kanda na yo. Mais ngana naza politique na bakanda te. Donc, question ya Minembwe est claire. Hein? La mise en œuvre de la décentralisation. Il y a l'objet pour il y a FCC. Quand nous avons la lecture de la constitution d'Engiwana, il faut que l'on ait quand même tout ça la évaluation. Hein? Parce que c'est la mauvaise application de la constitution d'Abisso, na décentralisation. Parce que la décentralisation, soit la province c'est ça déjà la régionalisation, et que si on a été ils appellent la personnalité juridique pour que Bango la gérer par rapport il y a Misolo Bako Bongisa Bako Bongamanango Kuna, il est mal placé qu'une commune d'abord Ponangaz tant on attend l'article 3 de la constitution Awa. Okomona ke batunyo so baolo ba commune rurale mais la constitution abisso en réalité exacte. Très bien. L'article 4 de la constitution abisso et peut sa possibilité à créer ba ville, ba ETD. Mais so bazan a besoin que commune ezala na ba territoire, mais créer na nos villes, tala soki viabilité ya ville wana ezali, ba grande agglomération, ba ville wana ezali, ainsi de suite. Bon créer ville, ba commune kozala na kati. Mais ba commune isolée prévue par loi Oyo il y a décentralisation. Oh, balobi sikoyo. Bati kutuata qualificatif ruralité, mais babengi yako commune, et si confusion na mitu ya batu. Si ko commune isolée, oh, ko créer na ETD mututu, mususu nete chefferie. Alinga ki alobelango muke. Est-ce que je peux ça déjà ba conflit à ba compétence te? Hein? Au créer commune, na kati ya chefferie à un chef coutumier. Oh, secteur wana ou bien chefferie wana, ezap ETD. Constitutionnellement, est-ce que Oyo est créé par rapport à la loi? Ils ont fait ça bolam et puis bâti que il faut les alaka à vie à l'Assemblée provinciale. Mais ba fou moi ya cheferiwana batangi bango na liste o ba kopé ça invité peuple o ba fandi kuna bati bango na liste te ya bato ba kopé ça pe avis conforme na bango te. Voilà place Oyo likambwa minembo ponanga. Il faut, na niveau du Parlement, bazonge la mobeko wana. Oyo, ils ont réglementé, ETD. Très bien. Pour que, éviter que, conflit, si on crée, commune, la commune, très bien. Et puis ça, si on conflit, on attend la suite. Population. Merci beaucoup. Je rappelle, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent, adjoint un peu perdé, Koto Touzan de Goberta et Wanga. Tala siko yena misu, awa nde place penze komipo. Naïmba déjà plus blanc que la neige, tout est autorisé sauf les injures, mais coup au bêta, talent de compétence ne longi boy, tant aux autres talaye, pas aux talaye. Non, on a l'équina, c'est pour qu'il a le conduit Fapeka, tout le monde a l'équipe pas aux talaye pour mon bango avant d'y nasser, à zo mon la musique à collègue à moi la mouke à télé, mais moi la mouke pas aux bêta, mon amokolo pas aux vins. Kulutu. Yebisa yepenza. Thomas Maboko, yo pe Thomas Maboko bêta. Yebisa ye. Mais ils ont serment au Toboya qui n'a parlement. Ils ont prestation à serment. Ils ont dit que le solo, bien ils ont solo. Neti na ngwa kulutu. Et là, on dit nous obéissons à Souka. Où est-ce qu'on a vu naïe? FCC, nyonso bango ba baby sito ba bongisi ozo mona ke. So yo ba boy likambo ezalo kwa ba teki mboka. Ko bisenini. Ne ko po bete mo eloko moko ali. Na sengi modération. Mboka wa ya biso yonso. Face à cette situation, to lokola ba position épidermique. Parce que l'on est tungisi biso. Donc dans la cour constitutionnelle ou dans le conseil d'État, il y a un cas de biso pour qui m'y a côté na boka. Très bien. Non, mon bec est clair. Na sozu botambu si amboka kebaka et puis so lapaki c'est le cas. Dans l'article 74, ça veut dire que kebaka parce que partout il est prévu que so muto exercer
pouvoir na ndenge ya ko violer constitution même peuple à côté lema même cour constitutionnelle ndenge ya lobby ya azali mais zate que siko po ba kotisi bango na ndenge ya mayu ya ba juge misatu ke bango nde ba ko sambisa likambo wana e ko sambisama conformément pe ya mibeko barekete na biso ezakuna ça veut dire ba juge ba okanisa ke bango nde ba kokata makambo wana bazo mikosa parce que baza na droit ya kozala juge parti na likambo etali bango te eza likambo na nga te comme individu eza likambo ya Congo eza likambo ya Congo eza pe likambo ya bana Congo eza te ke siko bokonzi ekomi ke non ngande ni mokonzi ya mboka ngana kosala ona lingi boya na pesa bino ba ebonga eza ba ebonga na ete eza ba ebonga ya election na 2018 peuple asimbi ye na loboko ezalaka na elonga yebani ngai na eza malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Monsieur Mamadou Siribe, où c'est Nini? T'es venu d'abord récupérer mes conteneurs. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane? Agence de douane. Quelle agence? Luvunu Export. Na matadi bayo kakombo ya Luvunu wana baluka moto wana bakangaye kokende gauche à droite te adresse zika moko awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bangu numéro 6 Blessing Business. Agence ya douane yesolo kende na adresse tout na bana matadi nyoso tu bayebi yango. Bangu numéro 6. Voilà. Merci beaucoup monsieur Jonker. Oiza agence en douane Blessing Business. Nous avons pour la dédouanement et import et export. Solution na yebisa qui est ezali Blessing Business. Maintenant les solutions est venue. C'est quand on ici à la wala village. Atikala awali bela. Ayebisa bande kunangana Bamako. Blessing Business des solutions. Vous en Dubaï, vous en Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement yango Blessing Business. Vous en pour ça ko dédouaner biloko yaka nous avons na pona ko debino. Rapidité, sincérité, ce que livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Nous avons Matadi, in avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro na biso alliés 089 98 33 087. Blessing Business, agence à douane, bien sûr. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté de droit, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni.
Attention, tokeba na ba crème mosusu. Bikedi. Tosalela cré économique ekomeli. Et si la kapamba pamba te, et salami na bana mboka na qualité pétalo ya malamu. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré Ekomeli, cré ya bana ya mboka